makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye ne bandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Ndongo ekoki bino nyonso bosepelaka kolanda info lingala journal ya peuple mbote na bino nyonso tofongoli yango na ngamba présidence mpona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki lundi 26 janvier na ville ya Kananga oyo ezali bongo chef lieu ya province ya Kasai central bolanda ba détail longo na Nathalie Kaila Kapenda. République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na Kananga chef-lieu ya province ya Kasai central pour une émission itinérance sur place. Chef de l'État a inspecté ba travaux ya construction ya route Kananga Kalamba Mbuji oyo eza bongo na longueur ya 230 km axe oyo stratégique oyo eza ko relier Kasai central na Angola na territoire ya Luiza. Route Espoir eza extension naturelle ya corridor de l'Obito pour le transport routier et pour permettre de se connecter dans le centre du pays à grand axe ferroviaire où il faut créer réseau multimodal rail route où il faut renforcer assiette fiscale de la République démocratique du Congo et pour revitaliser la zone rurale traversée et il faut transformer région historique où ils ont isolé dans grand carrefour commercial où il faut faciliter l'échange dans la province de Lunda Nord na Angola. Au cours de la visite où le président de la République a inauguré mardi 27 janvier nouveau campus de l'université à Kananga. Wapi pa construction ezali ko marquer nouvel souffle pour l'enseignement supérieur dans la République démocratique du Congo. Nouveau campus moderne ya Kananga oyo eza doté na capacité d'accueil. Il y a 3500 étudiants et oyo eko comprendre ba bâtiment administratif facultaire, ba laboratoire, ba auditoire moderne conçu pour na ko rendre standard ya système ya LMD. Ba infrastructure oyo eye ko concrétiser l'engagement oyo président de la République a offert na jeunesse congolaise par condition d'études ya malonga pe ba recherche na hauteur ya ambition na bango. Bo simba que chef de l'État a kosa la réunion ya conseil de sécurité provincial pour na ko évaluer situation générale ya province ya Kasai centrale où ils a confronté na insécurité marquée na ba tension sociale pe ba risques environnementaux majeurs. La présidence pour la président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle si message à félicitations à homologue naie la République centrafricaine Faustin Archange Taodora oyo azali lisusu reli na tête ya République centrafricaine na terme ya élection générale oyo esalemaki le 28 décembre élection oyo et souligné confiance oyo peuple centrafricain appelle si pour na komema mboka na bango na ba nouveau horizon bosengeli koyeba ke président ya République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi komona bongo République démocratique du Congo na RCA bamboka oyo mibale ezala bongo ini na géographie pe culture pe na pona ko poursuivre renforcement ya coopération bilatérale oyo bamboka mibale oyo esengeli et bénéficier na ngo ba détail bokozona basango na biso ezali koya tokoba édition na biso na ngamba primature pona kotesa mino ndenge première ministre Judith Soumina Tuluka ayambaki bongo délégation ya Union européenne pour na ba région ya ba Grand Lac bon na détail elongo na Nathalie Kaila Kapenda. Autour ya table tout monde qui présence ya ba membre ya gouvernement na occurrence ya vice-premier ministre na charge ya intérieur sécurité décentralisation pe ba affaires coutumières tout monde qui spé ministre ya pêche pe élevage oyo azali ko sala intérim na ministère ya intégration régionale vice-ministre ya ba affaires étrangères pe vice-ministre ya ba affaires coutumières
na centre ya échange oyo balobelaki renforcement ya assistance humanitaire na est ya RDC oyo Union européenne azwi engagement na faveur ya pays na contexte marqué ya ba défi humanitaire oyo ezali ko persister ba échange oyo na madame la première ministre ezalaki nde engagement oyo Union européenne azwi pona ko favoriser RDC tomoni bongo na domaine ya assistance humanitaire Union européenne boye bake ezali moko ya ba plus grand partenaire humanitaire na région ya ba Grand Lac okutani oyo et permettra ki bango malamu koyeba ba préoccupation ya chef ya gouvernement wana ezalaki assurance ya diplomate européen ba préoccupation oyo esengeli etiama en compte na ba réunion ya ba ministre européen ya ba affaires étrangères oyo ekosalema na fin ya mois de janvier. Une information moko oyoyo Monsieur Bordstam ayaki nango ko partager na chef ya gouvernement engagement yango ezalaki inscrit également na préparation ya réunion oyo ezali prévu na Bruxelles le 29 janvier na ba ministre ya ba affaires étrangères ya Union européenne au cours ya situation ya région ya ba Grand Lac oyo ekofiguré na ordre du jour ya bokutani yango. Première ministre na ngambo na ye a salué qualité ya coopération pe a plaidé pour un renforcement ya partenariat entre République démocratique du Congo na Union européenne na bénéfice ya peuple congolais pe particulièrement na recherche ya kimia. Par ailleurs appui ya Union européenne na faveur ya ba réfugiés congolais na région oyo ezalaki bongo pe voké Union européenne a financé pe atalisi soutien na notamment na assistance humanitaire na ba réfugiés congolais oyo bazwami kuna na Burundi principalement na camp ya ba déplacé akuna epai wapi akendaki ko visiter ba camp ya ba réfugiés congolais na Burundi. Union européenne ezali moko ya ba plus grand partenaire humanitaire tomoni bongo à travers financement ya organisation lokola HCR PAM pe bongo na bongo wana ezalaki maloba ya représentant spécial ya Union européenne pour na région ya ba Grand Lac pour na première ministre Judith Suminwa Tuluka protection ya ba congolais etikali priorité ya ba priorité conformément na deuxième pilier ya programme ya action ya gouvernement na ye position ezalaki réaffirmé au cours ya bokutani oyo yango ezalaki inscrit na dynamique ya renforcement ya coopération na Union européenne na vie ya ko renforcer kimia pe stabilité na région ya ba Grand Lac. Troisième vague ya formalisation ya master ya acteur ya secteur informel et yambakibo et bandaki bongo lundi 19 janvier boye ba ke 13 communes nde ba yambaki bongo ba enquêteur ya ministère ya économie héritier mapini mapesi bino ba détail. Pour la troisième vague, il y a formalisation, commune ya Kalamunde et Yambaki, première délégation, il y a ministère, il y a économie nationale en charge du secteur Oyo. Après la civilité, Bougoumès, il y a commune ya Kalamu à s'adresser à la population. La même bino moi solo. Au établi service d'économie nationale, baye kota la biso. Écoutez, la bisopote, on a besoin de approcher biso pour na moba mitune ya miki. Ezali surtout plus pour na boye bana. Bino bat bosalaka mombongo. Bino nde boza plus concerné. Bakoya ba otuna bino ba mituna. Ngai naza ko reconnaître bango pe na autoriser bango basala yango na kala na commune na biso eza kwa na intérêt na biso. Sur le terrain, agent, enquêteur, bandaki nanu na marché Gomery, oyo bango nyonso bazwaki en charge ba acteur informel, oyo bazali koteka na balabala ya nzinga ya marché oyo. Même son des cloches na ba commune ya Kasavubu Ngiringiri pe Bumbu, ba premier citoyen ya ba commune oyo, ba adhéré ki bango nyonso na ndenge ya malamu na opération Mibimisa po osungama. Na biso économie oyo, bolo oyo ba kosala. Na baba na biso pona ko recenser les communes surtout basalaka un petit commerce.
recensement yango eza mpona kosunga biso bayeba biso, mais aussi mpona koyede biso plus tard soki toza na besoin ya misolo mpona tofulukisa baaktivité na biso oyo ya commune biso ndimi ekoma mikolo eza kolia awa bandeko na biso bazali kotambola mpo recense bino baza baagent ya ministère de l'économie ndeko esengeli obibimisa mpo kosunga adhésion moko ya makasi mpona action oyo yango nde ezali souhait ya gouvernement na nzela ya ministère ya économie nationale mpona kofaire profiter na baformalisation ya bapetit commerçant bango nyonso bayeba na kokoma baentrepreneur minene mpe bazwa baavantage oyo ezali prévu en faveur ya nyonso ezala formalisé. Honorable Mao Twene Eli ya commune ya Selembao ayamba kepa ya ministre provincial ya intérieur Jano Kano Oyope azalaki bongo accompagné na ba notable ya 3 quartiers ya Selembao. Christian Kengebeni apesi bino ba détail. Ane ya sika ebandi kasi ba objectif etikali kaka ndenge ezalaki. Cela veut dire qu'on proposer qu'on défendre population ya ville ya Kinshasa en général pe ya commune ya Selembao en particulier. Talatina audience oyo ya honorable Mao Twene du les responsables Papa Selembao na cabinet ya son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur na ba notable ya 3 quartiers ya commune ya Selembao Totangi quartier Pululumbambu Lubudi na quartier Mbala nyonso elekaki na salle Samuel Kitoko kuna na hôtel de ville masolo oyo etournaki esengeli boyeba autour ya ba question ya insécurité na kati ya commune ya Selembao. L'infatigable Papa Selembao honorable Mao Twene après kouta na mikili ya poto toujours pona kolobela mboka ape makite direction hôtel de ville pona koluka ba solution ya population ya commune ya Selembao oyo ba pesa e mandat. Tour à tour, son excellence Jano Kano alingaki ayoka ba notable ya 3 quartiers oyo na matoi na yemoko moto ya Yambo ezalaki Joseph Bianza Batomba chef du quartier adjoint ya quartier Pululumbambu atalisaki ba inquiétude na ye pona oyo etali insécurité na kati ya mabele na ye na sima eyaki tour ya représentant ya chaque quartier moko sima ya moninga kotalisa ba problème toujours ya insécurité bongo na sima mwana mboka Jano Kano ministre provincial ya intérieur ayebisaki bango ke désormais commission moko ekutiama en place pona kolandela makambo oyo pe na suka ayebisi ba notable ya 3 quartiers ke babungisa espoir na bango te ensemble nde bakosilisa insécurité nyonso oyo ezali konyoko la population na micro ya Info Lingala moko ya ba notable alobaki boy na ba quartier na biso makambo ezosi mate bato moi bazali bandina bandako na bana biso voilà alors finalement papa mawa ayokaki mongongo ya bandeko parce que vraiment ça salaki économiquement moke na suka alors il faut prolonger yango monaki lelo awa papa mawa amemi biso na suka ndenge ministre asi biso na suka monongo la voie obligée pour trouver ba solution na makambo oyo etumisa biso na kati ya bakartier na biso ministre apesi biso message espoir. Dans quelques jours, après la commission sur le terrain pour aller appeler des sons de cloche, afin d'avoir des mesures, pour que Kimi Aizonga, la réponse de la doléance. Tobanzi ke duo oyo entre honorable Mao Twene du les responsables na son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur et kobota bambuma malamu pona kosilisa likambo etali insécurité na commune ya Selembao boye honorable Mao Twene toujours au front pona population oyo ba pesa e mandat moko kaka bazali mibalete na Selembao. Son Excellence Nerombungu a salaki de son dimanche 25 janvier na paroisse catholique bon pasteur na commune ya Kisanso wapi epai ba invité qui est na messe ya prémisse ya abbé Jean-Paul Matomboki di Malonda la Dilandu héritier Mapindi. Son excellence Nerombungu azalaki bongo la seule autorité oyo a répondaki na invitation azwaki pona ko assister na messe ya prémisse ya abbé Jean-Paul Matomboki di Malonda.
oyo babengaka ya popo na ba intime oyo esalemaki dimanche 25 janvier 2026 eleki na paroisse catholique Bon Pasteur ezwami na quartier Sola na commune ya Kisenso na kati ya messe basango pe bandimi bayambaki kitoko ebongo na kafumba ya délégation ya complexe scolaire Mama Pemba ba membre ya bureau politique na ye atambolaki pe na bango na sima ya mo ya circonstance mate ya perimise ya bakado mfuma banga moyo azwaki maloba pona ko remercier bakambi ya paroisse catholique Bon Pasteur ndenge bapesaki ye considération pona ko bengisa ye na célébration eucharistique oyo ancien député national pe vice-gouverneur honoraire ya ville ya Kinshasa son excellence Néron Mbungu azangaki pete kotalisa esengo azalaki na yango na occasion oyo papa na ngai na ba mama na ngai boboto c'est vrai ce que on a besoin et coïncider na maloba ya papa be Jean-Paul ya Bobo alors na soka na senti bato bazana dina il a été des semences ya bafila lelo bongo tukulisa babonzi tukulisa basala nzambe ngai ne bato balwaka soki moninga azokisedela me oyo nga na yeli lelo soki saint jésus banga boyo biso nyonso tosepeli nzama na maloba ya papa be ntango azuparole alobi lobi oyo bato baololaki maololi wana nyonso yango sokokusa kotoma pambo likolo na biso aka jean paul ozala mama moyo te oyo zomaloba sele mfumu akamamo kandeko oseka ezaki so bato babasi tozoke na direction tozwaki te wana eza poste me pouvoir kozala na loba kaka na pouvoir na kongo ya bana mama moyo nyonso ezali baboyoyo boye talatina akendaki koyamba abe Jean-Paul Matomboki di Malonda pe apesaki ye sur place enveloppe abongisaki pona ye na ndenge a honoré paroisse Bon Pasteur oyo ezwami na commune ya Kisenso moko ya ba ene ya abe Jean-Paul Matomboki di Malonda a remerciaki pe son excellence Néron Mbungu na ndenge amonanaki na messe oyo na ngambu na ye pe abe Jean-Paul Matomboki di Malonda atalisaki esengo azalaki na yango pona komona son excellence Néron Mbungu na messe ya prémisse oyo ebongisamaki pona ye ye pe azangaki te ko remercier l'homme du peuple pona geste oyo asalaki rempli de joie dans les grâces pour glorifier le Seigneur. Il a fait pour moi des merveilles. Ça a été pas facile, mais le Seigneur a fait ce qu'il a voulu dans sa bonté. Et je loue le Seigneur, j'ai un sentiment de joie et de gratitude envers le Seigneur et envers tout le monde. Vraiment, je manque de mots pour le remercier. C'est vraiment un grand Mokonzi Monene Mboka na biso, un grand politicien, Mokonzi ya excellence ya Kisenso, ya Mboka na biso. Na pese merci mais na présence na ye. Il a été proche, il est toujours proche de la population, et un homme religieux. Là, vraiment, tout le monde le sait. Que le Seigneur le rende au centuple de tout ce qu'il a fait. Bongo na suka ya messe son excellence Néron Mbungu abimaki na église na sima ya basango pe akendaki mbala moko kovanda liboso ya grotte ya Mama Marie wapi epai abondelaki pe akumisaki tata Nzambe na ndenge manson elekaki kitoko na sima ya kokangisa bafoto elongo na basango nyonso bakendaki kokutana na grotte visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba bayambaki na curé ya paroisse abbé Daniel Kianga masolo entre les deux personnalités elekaki vraiment kitoko na kobima na ye na cure fuma banga moyo bayambaki ye na mamelo oyo bakolaki na ye bisika moko na quartier Bikanga kaka awa na commune ya Kisenso moma oyo epesamelaki epai ya son excellence Néron Mbungu pona kokominye na bandimi ya paroisse catholique Bon Pasteur
parlementaire oyo batondisamaki na esengo mpona kokutana lisusu na élu na bango ya 2006, 2011 et 2018 na Assemblée nationale pe provinciale. Leader ya commune ya Kisenso, son excellence Néron Mbungu abimaki na paroisse catholique bon pasteur na esengo nyonso na accueil oyo ba réservaki mpona ye. Compagnie africaine d'aviation CAA na Mokuse mvula oyo ekokisi bongo 34 ans na service ya nation toujours confort ya nyama bolanda ba meilleur vie na bino. Mule esika ebandie makambo esika pe ye Compagnie africaine d'aviation CAA na Mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zoko kisa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Le complexe scolaire Mama Pemba va préparer ki bongo semaine English Week pour na ko préparer oral ya anglais na examen d'état hérité mapinde miladi landu. Le 20 janvier 2026, école Mama Pemba, oyo ezwami na ville ya Kinshasa, école ya Fondation Néron Mbungu, et yambaki série ya activité oyo e markaki mingi penza na cadre ya semaine English Week. Oui, programme Oyo ezali organisé na ministère ya éducation na collaboration na ba autorité éducative locale. Yango ezalaki conçu pour na ko préparer ba élèves na épreuve ya oral anglais na examen d'état. Ezali bongo étape moko importante na parcours na bango pe na parcours académique. Événement Oyo et bandaki na cérémonie d'ouverture solennelle, élève moko ya complexe scolaire Mama Pemba a prononcé qui prière na anglais. And the spirit of peace. Guide us as we work together for the good of our community and our nation. Amen. Amen. Bosimba pe boyeba ke importance ya langue anglaise na vie quotidienne ya ba élève yango ezali bongo geste moko ezali ko marquer engagement ya école envers ba enseignant pe envers langue anglaise oyo pona ko créer climat moko ya sérénité avant ba épreuve ya oral na examen d'état. Après prière promoteur et Rodrigue Mbungu ye a prononcé ki mo ya bienvenue pe azwa ki maloba po na kotalisa epai ya ba invité nyonso fierté oyo ezwami epai na bango pe engagement ya complexe scolaire Mama Pemba ko participer na initiative oyo ya préparation ya oral ya anglais na examen d'état. Inspecteur principal provincial ya ville ya Kinshasa Moamba Jean-Marie Tshisekedi ye azwa ki maloba pour na ko prononcer mot de circonstance na discours na ye akumisaki importance oyo ya langue anglaise na système éducatif ya République démocratique du Congo. Moko ya ba première activité ya journée ezalaki bongo démonstration ya conversation na langue anglaise oyo ezalaki réalisé. Better. Can you tell us what the letter of that? So better is an adjective. It is from good. In comparative of similarity, we use better for making comparison. Yeah. Example, my school is better than them. Thank you very much. Okay, now tell us this. Okay. By the name of Babediba Prodi, so I'm a senior in Carmen Science Institute. Made in the current type of compassion. When I am alone at home, VUEMBA. Après démonstration concours ezalaki organisé ba élèves bazalaki désigné pour na ko représenter école na compétition régionale.
concours oyo ezali bongo moment moko ya événement ya kafu et ko permettre ba élèves ba yeba na ko se mesurer. Implication ba autorité éducative mingi inspecteur Jean-Marie Tshisekedi atalisaki bon déroulement ya événement oyo pe ya kumisaki ba initiative oyo ezali eloko moko ya malonga. Bo simba ke semaine English Week ezali organisé na égide ya ministère ya éducation supervisée na inspection oyo ezwami na cadre ya processus moko plus large pour na koluka ko renforcer ba compétences ba élèves na langue anglaise. Ba élèves ya complexe scolaire Mama Pemba ba talisi enthousiasme na bango pona oyo e uti bongo koleka. Bo simba pe boye baka événement oyo e salima ki ne complexe scolaire Mama Pemba ezali organisé na inspection scolaire ya province ya Kinshasa mo amba na supervision ya ministère ya éducation ba activité oyo ezali pona ko préparer ba élèves ya 6e pona oyo etali oral ya anglais n'examen d'état. Route ya Kimantie ke cimetière yango ezali vraiment ya kobeba moyo kotia lokolo ezati. Aveni babengi Mobutu na commune ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Aveni oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable. Botala bino moko surtout soki okomi déjà na niveau ya Dokolo, okomi na niveau ya Kimbangiste hôpital, okomi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa. Botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbanseke azali komona memba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa. Bino moko botala ba wewa ndenge bazali ko défier à part ba wewa mituka kutu esuka kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te. Bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki aza na pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbanseke. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye. C'est la population c'est yo mozo mwa population ngekamba ba souffrir bana dokolotiko to nzele zati leta lukomoe abonza leto to sepele ki to mona ki ba chino ba yo sala nzela ba palola ki nzela banda kuna ti ba matiti likolo kuna kota kona beya mais les ministres au mona ba chino ba zwa ba biloko na bango nyoso bazongi sango o to ko sala te ba pesi sombongo te ba to souffrir tala mai résidezo bato on va les amaya résidezo résidezo bato zo toboka zo ngo solution te nzele baby mweto lekezate bato souffrir. Tobanzi ke ba autorité bayoki bakosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière. Boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali ko nyoko la population oyo azali obligé ya ko beta makolo ba distance mulai kaka pona ko kende mosala tope kelasi soki l'état a réhabilité yango ekozala malamu poko tika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa. Potifa pesa potopota kitoko atoza mwana to mokolo bosengeli komela yango. Potifa encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potifa. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potifa potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potifa. Potifa. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abelaka belaka te, alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protifa, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esake. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi. Dans la communauté écologique moko awa bolanda lecture nango. Oh, kobotama ezalaka esengo kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka
Famille Felezi elongona ingénieur de best fréquence bazana mawa ya koyebisana bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya ndeko pe mama na bango mama Wivine Lambi oyo akufaki depuis vendredi 24 janvier 2026 na nsima ya bokono ya tango molai na hôpital ya Saint-Joseph. Boye nzoto ya mowei ezali garde na morgue ya hôpital Saint-Joseph na commune ya Limete. En attendant, matanga ezali kosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na quartier Sola na commune ya Kisenso mingi penza na numéro 29. En attendant, matanga ezali kosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na quartier Sola na commune ya Kisenso. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Wivine Lambi oyo azalaka mokambi na église Liloba. Liwa ezali nango liwa te na mokolo na suka tokomonana. En tout cas, info lingala journal ya pepe pona pepe yango ekomi na suka na zaki na esengo makasi ta représenter les bino yango soki bosepela kinango bopesa merci na Nathalie Kaela Kapenda oyo azalaki na édition na sima caméra pe montage simba makibongo na Christian Tiangebeni journal ya pepe pona pepe zaka supervisé et pas héritier mapine bande ko botika malam au revoir. Mule sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zokokisa 34 mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.